Bonjour, bonjour, c'est Mère Fashion de Nantes. Bon, nous avons la plage, plage de la Rose, en Espagne, à Barcelone. Du coup, nous avons fait la vidéo. On a koloba lisusu, koloba ito banda koloba. Mais na ndenge ya mabete bozwa na ndenge ya mabete, hein. Bozwa na ndenge ya mabete. Par rapport à toujours Karine. Bon, il faut que la baronne mondiale. La baronne mondiale. Donc, Zali, Karine Mokonde, la baronne mondiale. Comme Bino Bolobi Biso Zaba charge et à Karine. Donc, du coup, Tozaba sage à Karine, ton dit Manabiso, Toboïté. Mais boye ba que logo moko que ceux qui la baronne azana YouTube ité YouTube eko salamate ya Congo ya na lobby YouTube à Congo na lobby YouTube à Europe té ko bino bo balu saka makam na lobby siko boye na mona une vidéo li susu au fait ngana zolo ba par rapport na ba vidéo na zo mona na mona ili sous vidéo oh la baronne akobala mukolonini oye azokaka mibali akobala ka mukolonini bandeko libala ezali nzambe mutapesaka libala nzambe mutapesaka libala mwasi abalaka mobali te mwasi abalaka jamais mobali mobali mutabalaka mwasi. Donc c'est pas parce que bino bolobi ende yangwana Karine akobala mais non Karine akobala tango ngonga na ye ekoki nazo yebisa bino lelo eza jeudi fête ya Congo Brazzaville nazo loba na bino boyeba ke lelo Karine déjà azana mobali. Mais mobali wana o azana ye et ateke ndenge azalaka baron akala il faut alakisa mobali na TV ou na ba live na ye ou alakisa ye abelela mokili mobimba baron azala mobali bientôt bazo sala fiançailles nazo yebisa bino fiançailles na ye eko salama na Belgique. Donc na loba na bino boye fiançailles eko salama na Belgique. Karine Mokonde la baronne il faut honorer maman na ye na ba famille na ye parce que bino monaka Karine pété bozwaka Karine na pétété Karine nde makambo Karine nde asalaka makambo tout faut boye bakambo Karine ayeba ke loka lingi Karine ayeba ke loka lingi te. Donc lelo nazo expliquer bino Karine azana mobali mais mobali wana akolakisa yete parce que bino bolobi mais non akolakisa yete bokangaka mitema la baronne azobala la baronne azo fiancé bakalate boko sepela après bon toke lisusu na problème hein to bandi lisusu na problème lisusu oh bino bolo baka tout le temps ah Karine aza mama na ye wana ezaka mama na ye te yango na ye na tuna bino ba information wana bozwaka ngo wapi nazomona te pourquoi Karine soki eza mama na ye te pourquoi akokosa soki ezaki belle mère akoloba eza belle mère na ye aza na somo te ya koloba belle mère nanga et soki ezaki mama na ye te akoloba mama na ye te
nazomona te que problème onini Karine akobomba parce que eza akosa keza mama na ye. Et namoni sous vidéo wana bozui mwasi moko azalaki Karine akendaki feti bakangi photo na mama moko boye bino bozui photo wana bosali yango montage bolobi ke wana eza mama Karine atambolaka atambolaka te azalaka na fauteuil roulant. Mais pona mi boza boye ko ba congolais bandeko nanga ba congolais tolingana yango tango bino fingaka Karine bosalaka biloko bino oza ba mama te bino oza na ba famille te boza na ba famille boza na bana boza na baleki boza na ba kulutu mais bozwaka grandeur ya likamboka ya Karine. Mais tango bino bozongiselaka ye ba mafinga wana mais boyeba ke boza na bana boza na ba mama boza na ba tata boza na ba yaya boza na baleki boza pe na bakoko bosalaka attention na makambo tolobaka parce que napesa bino ka exemple botala siko Didi Arafat akufi bamisu babanda oyokele zuwa babanda oyokela Didi Arafat zuwa moko ya kosakana te bamisu babanda olinga mema akufa ndenge akufi bamisu basepeli makasi bandeko tosala hypocrisie te toloba ne vérité bamisu basepeli lokola Didi Arafat akufi parce que Didi Arafat banda o déranger bango na musique na ye na succès na ye lelo bato bakomo lela bamisu baolela ya vrai te bamisu basepeli esengo ke voilà banda o tia biso mulunge yango wana kei to sui place na ye. Mais quel que soit balinga qui était bokozwa pe jamais place na ye bokozwa pe jamais succès na ye eza lokola baronne la baronne boswetaka liwa na ye mais bino batu bosala liwa te bandeko boswetaka liwa Karine bino batu bosala liwa te nzambe mutu asala liwa ezala mama na yo papa na yo yaya na yo leki na yo mwana na yo aswete liwa na yo tant que nzambe apesi accord te eloko moko ekosalama te même ndenge eza boye Didi Arafat akufi parce que nzambe andimi akende kopema mais ate parce que bino bosalaki tout po boboma ye yango wana akufi non liwa nzambe mutasala nzambe mutasala liwa siko bino nazoloba lisu bino lobaka Karine aza reconnaissante te yango bolinga bosenga ke reconnaissance na Karine ezalaka ndenge ni bino bolinga kaza na reconnaissante ndenge ni parce que Karine apesaka akabolaka aedaka bato alaisaka bato aebergaka bato na ndako mais siko bino bolingaka reconnaissante na ye wana ezala ndenge ni franchement bandiko totika tosala makambo susu muninga so azosala makambo malamu bondima ye bokumisa ye mais nayebi ke bofinga na bino mais nga nazofinga bino te nazoloba kaka na ndenge ya mabe te ke bao basambelaka bozala pe na mitema malamu botalaka ka mabe ya muninga te botala pe malamu botalaka bomonaka Karine mutu mabe te bomonaka Karine akabaka te Karine aidaka bato ebele aidaka bato apesaka ba connaissance apesaka bato banzela afongolaka banzela baninga misusu bamisu bakoma omibenga ba star parce que balekaki na nzela Karine balekaki na couloir Karine yango wana bakomi ba star c'est ça bandeko nanga totika na kolobelaka mabe totalaka pe ya malamu bino bovandi wana kaka mutu soka atie video bobandi koloba longwa kuna moko na moni video na moni commentaire na longwa kuna c'est pas grave olongo linga mais ce n'est pas grave na fingi pe yote nazolobaka ezaka conseil botika
ko critiquer yango wana nazoloba na ndenge ya mabete mais oyo azomona ke ba vidéo na nga ezo déranger kotalaka na yo te ko appuyer même pas musapi parce que ekopesa osukanda donc ça sert à rien. C'est ça que nazoloba oyo elinga baronne te mais botalaka ye te ntango namonaka asalika direct mutu nyonso aza kosote na quelques secondes mutu azosauter na quelques secondes bosote bozofinga ye mais sikoyo ntango ye asalaka dige est ce que afingaka bino ayambaka mutu tu soko benga téléphone eza affiché ayambaka mutu tu hein bozala pe quand même na ndenge ya bosolo bozala pe na ndenge ya bolamu bota pe bolamu na ye bota pe mabe na ye eleka muke bolamu na ye eleka ebele mais bino siko botia mabe na ye ebele malamu na ye muke eza bien te mais boyebaka azaka Karine Mokonzi la baronne akotikalaka toujours Karine Mokonzi la baronne boyebaka na ba musicien ba grand musicien ya aza na kati grande dame ya ba youtubeuse ezali Karine azali icône ya youtubeuse ya Congo Kinshasa naloba même na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa c'est la même chose tozaka batu moko tozaka bana moko malgré mai mutekabola biso neti awa bozomona plage ozo ngambo kuna lisu batu misu bazali bozomona donc voilà nasuki lelo awa nasaye binoka mwa analyse ka ya koloba na kati ya plage na Barcelone Espagne boya kosepela sepeli oya kosepela te c'est pas grave bandeko nanga bozaka bandeko nangai bozaka famille tozaka bana moko tozaka bana moko tozaka bana ba famille moko ezati parce que obotami na mama moko tata moko nde aza famille na yo mais nzambe soto lobi na ndenge nzambe toza bana moko bana tata moko nzambe mutasala biso kotikala malamu ba bon après-midi na bino prochaine vidéo à suivre.